Vraiment, nous pouvions tous en soki arriver kaka là. biso nyonso Et que tolingai notre vie kokoma appartienne na à Dieu esika wana et ete que nous bomoi na prenions biso plaisir à servir le Seigneur. ezalaka Alors mpona la kaka joie nzambe mpe to dans le Seigneur kozalaka sera aussi notre kosepela force. kosalela na nkolo wana esengo na Que Dieu, nzambe ekozala mpe comme makasi na cela biso vous a été dit, nous bénisse tous et soit avec tiketi nous. lokola Nous tolobi ete nzambe observons en apambola effet biso nyonso ce qui mpe se azala na passe biso ici. tozali Quel kotalela a makambo été nini ezali le plus koleka na grand ntango événement oyo de ces eloko nini derniers ya jours? monene elekaki na Quel ntango na est-ce? biso oyo eza nini Je l'entends. Le plus grand événement oyo de ezali ces derniers likambo jours monene oyo eleki a na ntango été na biso ezalaki ete l'opération Salomon. oyo Plus de babengi 15 000 juifs opération Salomon d'Éthiopie ont été, koleka au moins 15 000 juifs oyo amenés ya en Éthiopie Israël bango bamemaki bango lors na de mboka na l'opération Israël Éclair. wana ntango ya opération babengaki yango pole Au début, éclair ils arrivaient ongolo ya ndenge un nini par un, puis na de ebandeli plus en bazalaki plus, koya de plus moko en na plus moko nombreux. kasi Ensuite, na pwasa cela s'est babandi arrêté et koya voilà ebele mpe que la yango esukaki grande me Union tala sasa soviétique, ipi la grande oyo Union soviétique union s'est soviétique ouverte. oyo monene yango Et ils sont venus efungwamaki par milliers et mpe bango aujourd'hui, c'est bazalaki vraiment grâce à ebele la koleka merveilleuse conduite mpe sasa epi et na à la komema malamu providence mpe komona kana oyo de ezali Dieu qui mayele ya reviennent en koleka ya masse. nzambe esali ete bango bazonga vraiment Cela veut ebele dire yango elakisi que le ete temps presse ntango et que le ezali peuple de lisusu Dieu te doit tout ete simplement libota entrer na dans nzambe ebongi la ete terre bakota promise na mboka na bango afin que ya le Seigneur elaka puisse na ntina ete s'y nkolo révéler akoka à eux komimonisa comme il l'a katikati na promis bango lokola ye et moko qu'il alakaki yango le fera. mpe ye akosala yango Vous savez, cela a été possible au yango boyebi ete beau milieu de la yango oyo longue guerre civile en Éthiopie et qui ekokisamaki na a ntina rendu cela bitumba possible. monene On oyo pourrait ezalaki dire kati kuna na George mboka Bush na ou Éthiopie encore mpe un ndeko tel ou un tel. mokonzi Non, oyo nous George disons Bush c'est la main du Seigneur qui akokaki l'a fait kosala et Dieu eloko eza ndenge wana te continue kasi de ezalaki diriger nde les cœurs comme des loboko cours na d'eau et nkolo faire en yango sorte nde ezali que toutes kokamba choses makambo s'accomplissent na ntina ete makambo magnifiquement nyonso pour la kwa gloire et la kokokisama na louange de son malamu nom. mpona Dieu est lokumu toujours sur le trône ya nkombo na ye et nzambe on avandi na commence. kiti nde na Tout ngwende mpe lui azali est komema soumis. makambo na ndenge moko Je ya voudrais malamu lire mpe la suite nyonso sur ces ezali 2 ou 3 komikitisa passages na tirés mwango na ye wana de la tokokende parole kotanga prophétique maloba qui mibale to ont misato ya pour liloba but na de lisakoli nous montrer oyo ezali kolakisa ce qui se biso passe makambo actuellement. nini Et ezali koleka cela ne na fait ntango pas na que biso oyo commencer. Cela yango ezali touche kaka ebandeli à te sa kasi yango fin. ezali kokoba na Personne suka n'a na yango besoin d'attendre moto moko te aza na posa ete que azela tous les lisusu juifs de Wall Street ete reviennent. bajuif nyonso kuna na Wall Street Dieu na mboka veillera à ya ce que ceux États-Unis bazonga qui sont kasi nzambe akokengela kaka na ntina ete qui baoyoyo font partie des bazali élus kati na soient présents. baponami bango nde Et c'est bakoka cela qui kozala compte. na makambo wana yango nde ezali na C'est avec lui motuya que Dieu mpona ezali nde elongo na bango ete nzambe akobanda mosala fera le commencement. ye nde Dans le akobanda livre du prophète Jérémie, mosala na certains ye passages bibliques kotangaka na mokanda ya s'enchaînent à Jérémi merveille. tokotanga oyo makambo Jérémie ezali 30, kolanda ya malamu chapitre 30, na Jérémi 30 Jérémie chapitre 30 chapitre 30 du verset 1 à 3. kobanda na verset 1 à 3 Jérémie 30, verset 1 à 3. Jérémi 31 à 3 liloba oyo epesameli na Jérémi na nzela na nkolo ezalaki lolenge oyo wana verset yango nde nkolo alobi nzambe na Israele koma na buku moko maloba nyonso oyo ngai nazali koloba na yo na verset 3 mpo na ete yebe ete ntango ekoya lolenge wana nde nkolo azali koloba wana nga na kobongola ndenge ya kobika ya libota na ngai Israel mpe na ya Juda yango nde nkolo alobi mpe ngai na komema bango na mboka oyo ngai napesaki na batata na bango bango bakozonga mpe bakovanda na mboka wana yango nde oyo monoko na nkolo elobaki mpe yango nde ezali kokokisama na miso na biso amen ndeko Branham ye mpe alobaki na ntina makambo oyo liloba moko oyo ezali ya motuya mpe oyo ebongisaki mayele ya bato mpe ete nzambe akoki kopambola Israel kaka soki yazali na mabele oyo apesaki na kokitana na batata na bango
pe ya solo lisusu te nzambe akoki kopambola lingomba soki kaka ye akoti na bilaka oyo nzambe apesi mpona ntango na biso. Yango nde ezali eloko ya motuya, yango elobamaki awa ete yango wana nde Nkolo alobi. Ngai lingaka lolenge ya koloba awa ezali mosakoli Jeremi te, ezali moto moko te, ezali nde Nkolo. Na verset 2 yango nde Nkolo alobi, Nzambe na Israel, koma na buku moko makambo nyonso nazali kolobela yo. Boni ngai nayebisaki bino ete ezalaki na se na mokili bato oyo bazalaki vraiment kobika pembeni na Nzambe, po bango bayokaki mongongo na ye lokola bino bozali koyoka mongongo na ngai sasa ipi. Bato na nzela ni Nzambe asololaki na bango. Lokola mokanda ya Ebelo chapitre 1 ezali koloba ete Nzambe asololaki na batata na biso na nzela ya basakoli, kasi na ntango na suka ya asololi na biso na kati ya mwana na ye, pesi melaka ye mpona ete boyeba malamu ete okoloba ete ntango ekokisami to ntango ekoki, mpona ete boyeba malamu ntango ezali koya. Yango nde Nkolo alobi, yango nde Nkolo alobi, Nzambe ngai nakomema oyo makambo ya libota na ngai Israel mpe ya bajuda, mpe yango ezongi lisusu. Yango nde Nkolo alobi na verset 3, ngai nakomema bango na mboka oyo ngai napesaki batata na bango. Bango bakozwa mabele wana lolenge moko etali Israel. Nzambe mpe azali komema lingomba oyo euti na mabota, komema bango na mboka oyo na lilaka, komema bango na liloba oyo na lilaka na ntango na biso oyo. Mpe na bandimi nyonso oyo bakoki koyamba katikati na bango liloba oyo ya elaka mpo na ntango na biso, mpe bazali kondima na mitema na bango mobimba. Esengo bango bazali na Jérémie 30 na verset 10 11 ekomami 11 okobanda na verset 10. Jérémie 30 na verset 10, kasi yo kobanga te mosali na ngai Yakobo, yango nde Nkolo alobi, mpe kobanga te mpona ete yeba yango malamu, ngai nakokangola yo kouta mosika mpe na bana no epai nini bango bazalaki bakangami, mpe Jakobo akozonga, ye akovanda na mabele na ye na kimia, wana mutu moko akoki kobangisa ye te, mpona ete ngai nazali na yo. Yango nde yo wana Nkolo alobi, mpona kosunga yo, mpona ete ngai nakomema libebi munene na mabota nyonso oyo na nzela nini ngai napanzaki yo. Yo moko ngai nakobebisa yo te mpe na libela, kasi ngai nakobeta yo lokola ekoki, mpona ete ngai nakondima te ete yo okoka kozanga ekozwa etumbu ebete liloba oyo mpe yango ekokokisama. Mabota bango bakozwa oyo ezali mbeba na bango, etumbu na bango munene, mpe Israel akobikisama katikati na mabota oyo nyonso, wana nakonyokwama nyonso oyo ekoyela bango. Mpe totangi na mokanda Isaïe chapitre 14 na verset 1 to ya yamba. Bato ebele bayebi litangi oyo ya Biblia, kasi biso tozali kosepela wana koleka ntango tokoki kotatola lelo oyo koloba ete likomi oyo yango ekokisami na miso na biso. Amen. Kotalaka Isaïe 14 na verset 1, mpona ete Nkolo ye akoyoka lisusu mawa na Jacob, akoyokela bango mawa, akopona lisusu Israel, mpe ye
akozongisa ye mpe akovandisa ye na mabele na ye ya bukoko, mpe bato oyo ya mosika mosusu bakosangana na bango bapaya oyo bakosangana na ndako na Yakobo. Tokoki kotanga makomi mwa ebele toki totala na Hébreux chapitre 6 toyebi ete tozongisaka matondi na Nzambe ayebaki nini ekokomela biso na suka avanke yango ebanda, mpe ayebi ndenge ni mwangu nyonso to ezalaki kokende, mpe kotalelaka oyo ndenge nini ngombe ezali kokambama, mpe yasi akoma yango nyonso katikati na Biblia. Wana nde ezali esika nini biso tozali kozwa oyo ezali nguba na biso, ezali nde mpe esika wana biso tozali kotoba yango kotalelaka na monoko oyo moto Nzambe apesi. Ezali kaka te na kosanganaka na bamindele to ba Europe, kasi ebai te Europe mobimba na banke na mwepa nini bombi bambongo na bango nyonso bakosangana na bomoko na tina ete liloba ekokisama, ete bato nyonso ebongo ete bapesa makasi na bango na oyo nyama na yauli ti ntango liloba na Nzambe yango ekokokisama. Kotalaka Apocalypse 17 verset 1-17 wana toyebi yango ete oyo ezali mangombo ya babitumba nyonso to ezali kokweya mpona ete nyonso to ekoka kokende kotombola oyo empire oyo ya monene ekoka komonisama, mpona ete bozongi na Yesu Kristo ekoka kobongisama, ete biso tondimi bandimi tokoka kotombola mitu na biso mpona ete toyebi ete wana lisiko na biso ekomi pembeni. Nangi kotanga mwa makomi mpona na kondima na sika epai nini biso totie mokolo to na ntango na suka toyebi ete oyo ezali kotatola liloba na Nzambe yango ebongi ete ezala na suka ndenge zango ezalaki na ebandeli, ete liloba na Nzambe yango ekoki kobongwana te. Mpe ntango nazali koloba lelo oyo ye akoloba kaka ndenge alingai koloba lobi, mpe ndenge akoloba ye moko te bato bakozali kobongwana, mpe wana ndenge bazali kobika yango nde ezali komodifie badesizio na bango mpona bakanisaki makambo ya boye to boye. Kasi oyo ezali bamwango ya Nzambe yango ezali peto, mpe liloba nde nyonso tu yango ezali peto lokola bayembi bazali koloba yango. Esali au moins kotailaka Psaume 12 na verset 7 fois yango liloba oyo ezali peto, mpe frère Rusa atangaki yango na ebandeli kotailaka mokanda ya 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée chapitre 2 mpe nga niki kotia mokolo to wana verset 9. 2 Timothée chapitre 2 na verset 9. Mpona ntina na yonga na nyokwami mingi kokende ti bakanga ngai oyo ezali bashani lokola moyibi mobomi, kasi liloba na Nzambe yango ekangamaki te. Nayebi ete bato mingi kati na biso bakoki kotatola yango, ete liloba na Nzambe ezali na bomoi, mpe ezali na nguya, mpe ezali makasi, yango nde ezali kokota na kati na etema milimo na biso, mpe zango ezali kokabola makanisi mpe na oyo ezali misuni mikuwa lokola Hébreux 4 elobi, Hébreux 4 elobi yango na verset 12. Mpe Polo oyo azali motei monene ya eloba na Nzambe, bango bakangaki ye mpe babwaki ye kuna na prison, kasi liloba oyo yazalaki koteya yango ezalaki kokangami te, alaki na katikati ya boloko te, yango ezalaki nsomi, mpe ezali kokangola oyo nyonso balaki koyoka yango, mpe bango bapambolamaki, mpe yango ezali lolenge moko ti lelo oyo oyo sango ya nkolo na biso ezali sango moko oyo ya lobiko oyo euti epai na Nzambe oyo ezali kokangola, mpe Petro azali kokanisa mpe koyeba ete ezali kozongela oyo ezali sango malamu ya lobiko,
mpe na ntina yango azali koloba ete Nkolo na nzela ya ntina nini ngai nabongi ete nakoka konyokwama ti kotala ete bazali kokanga lokola mobomi kasi liba na Nzambe yango ekangami te. Bandeko balingani, ntango ngai natangi yango ngai mpe eposa na ngai ezali ete na pokwa ya lelo oyo na ntango biso ozali kosalela Nzambe sasa ipe ete liloba na Nzambe ekomonisama yango ezali vraiment na bomoi mpe ekoma na bomoi ete liloba na Nzambe yango ekangami te yango nde ezali pesa bonsomi mpe ezali kokomisa bonsomi na ntina ete na pole ekoka komonisama ete biso tozali kaka kotalela kosepela te kaka na koteya ete mbuma ya liteya na biso koka komonisama na bomoi na biso. Kotalaki Ephésiens chapitre 6 tozali komona oyo ezalaki kokangama na bashane na Paul. Kotalaka na Ephésiens chapitre 6 na verset 18 tina 20. Bobondela na ntango nyonso na oyo ezali molimo tokosalaka na nzela ya mabondeli nyonso mpe na boleli nyonso. Kotalaka Ephésiens 6:18 na verset 20. Vrema bozala na bokebi kengelaka elimu na bino na kobondelaka ntango nyonso bokoka kotalela yango malamu wana na elikya nyonso na makasi nyonso bokoka mpe kobondela mpona basantu kobondela mpe mpo na ngai na ntina ete ntango nyonso ngai na kofungola monoko na ngai liloba ekoka kopesamela ngai mpona nakoka kotatola oyo ezali mabombani ya sango malamu na nzela na yango ngai nakangami Nzambe atinga lokola mosakoli mpe bakangi ngai na baboloko mpona ete ngai nakoka kotatola lokola yango elobamelaki ngai. Bato ya Nzambe oyo ya solosolo bango bazali kozwa na bokebi mingi oyo ezali kotatola masango malamu lokola mpe basakoli ya ntango na kala bazwaki mpe emoniseli mpe bango balobi yango bazongiseli bato na ndenge moko ya bosantu lolenge moko mpe wana bantoma bango mpe bazwaki yango mpe bateyi yango lolenge moko bazwaki epai na Nzambe. Ya lobi ete ntango nyonso ngai na kofungola monoko na ngai kaka mbalo moko te me ntango nyonso to na ntango nyonso ngai na kofungola monoko na ngai ntango nyonso tika ete liloba ekoka kopesamela ngai elimo na ngai ezali koganga epai na Nzambe. Nkolo tika ete yo pesa ngai mpe yango lisusu na nzela na ngolu ntango nyonso monoko na oyo mosakoli na Nzambe yango ezali kofungwama yeba ete mabombani na Nzambe to babombami nyonso tu ya Nzambe oyo ebombamaki yango emonisela biso yango nde ezala katikati na mateya na biso nyonso ekoka kozala na ntina ete ekoka yoka kaka boyebi moko te kasi biso tokoka kozwa emoniseli moko ya peto mpe biso tokoka kozala oyo batondami Molimo Santo mpe na nguya oyo ya likolo yango nde yango tozali komona mpe tozali kobeta sete ntango nyonso abeteli liloba ezali teke nyonso tu eleka malamu mpona ye eza na ntina ndenge ate mpona ye azalaki kobondela biso toyebi ete oyo na ntango ya mokili oyo tokosepela tomemama na ndenge moko tokobika ata litungisi moko te bamemi biso na mopepe tozala na kimia mpona ete tozala ata na libaku te me Nzambe ayebi nzela nini ye azali komema libota na ye. Ephésiens 6:19 obondela mpe mpona ngai mpona ete ntango nyonso ngai na kofungola monoko wana biso tozali kozongisa matoni na Nzambe mpona toma ya ndenge oyo mpona ete ntango nyonso azali kofungola monoko ye alingi koloba nini tika ete ntango ngai na kofungola monoko ezala nde Nzambe azali koloba kati na ngai
tika ete eza maloba oyo ya pamba pamba te ezala kaka maloba oyo euti epai na Nzambe. Ezali nde na ntango wana ezali bamwango ya bato te, kasi ezali nde bamwango na Nzambe, yango ezali kotatolama. Na verset 19, ntango nyonso ngai nakofungola monoko na ngai ete maloba ekoka kopesamela ngai mpo neti nakoka kotatola mabombami oyo ezali ya sango malamu ya lobiko. Yango nde biso ezali komituna lelo mutuna, mabombani oyo ya sango malamu ezali nini? Nani yango akoki kozongisela biso eyano? Bato ebele bazali koteya, kasi bazali koteya mosika na oyo etali Nzambe, mpo nete bango babongama te na nzela ya emoniseli na mabombani oyo ya Kristo. Bakoka kozala koyeba kobomba mo ezali kati na Kristo mpe na lingomba na ye. Bango bazali kaka na mayele oyo bango bazwi kotalelaka mwa likambo songo moko bazali koteya, mpe na nzela nao bakanisi ete bango bakozwa lobiko. Kasi kondima lokola ndeko Branham alobaki ete ebongi ete ekoka kozwa esika na yango kati na biso, mpe ntango yango ekokutana na oyoyo ezali moto, yebe ete bokososola kowuta na motema motu sikoyo ekomi emonisali oyo ya Kristo, po Nzambe moko azali kopesa motu na nzela ya ngolu na ye. Toyo totali na chapitre 2 na mokanda ba Galate, mpe liteya oyo biso toyebi yango malamu epa nini Polo ye azwaki mwa discussion na bandeko mosusu. Toki totali na mokanda ya Galate 2 na verset 4 mpe na verset 5 na verset 4 wana kotalelaka oyo ezali bandeko ya lokuta oyo bakotaki kati na biso mpo nete bakoka kobotola so bonsomo tozali kati na Kristo, mpo bakama kozoka biso tozala lisusu bakangami katikati na mobeko. Biso totikaki te liboso na bango ata mwa ntango moke. Tala sasa ipi oyo ezali ntina makambo na ntina ete sango malamu oyo ya lobiko ekoka kopesama katikati na solo na yango. Polo akoki kosala ndenge mosusu te, ye akokaki kosala te kayokana na bato mpo nete akoka komema makambo malamu na ndenge na ye te. Eloko oyo ememami na malamu ezali kaka soki Nzambe abandi yango mpe amemi yango na suka. Oyo nyonso etikali yebeki ezali oyo nyonso te ezali na pamba te, ezali pamba. Nga mpe ntango mosusu ekomelaka nga mpe nazalaka koba ete nazala na makanisi malamu. Ntango mosusu oyo makanisi ekoki koyela ata nani, me ntango makambo oyo ya solo ezali kobanda mpe toza komona makambo ndenge nini ezali kolandana, wana biso toyebi ete pai ya boyokani sangisasangi ezali te. Nzambe ebonga azwa bokonzi ne katikati na biso, po ete Nzambe nazwa bokonzi ne kati na biso ebonga ete liloba oyo etiama na bamindo esambo les 7 chandeliers, mpe kuna nde ye akozwa bokonzi ne kati na biso. Na ntina na yango biso tozali te ba oyoyo tozali koluka te mosomi na ndenge na biso. Ebongi ete na ntina nango liloba na Nzambe ekoma kati na bino na solo. Nini yango bato basangisi te bateleli makanisi na bango kowutaka ebandeli na lingomba, kotalelaka banda batango ya ba 2000 nyonso bango bazalaki kotalela mpe bazali kotalela kaka o Nzambe pa kotalela mpe makomi. Kasi kati na bango solo ezali komonana te lokola yango ezali koteya mawa na liloba na Nzambe, me kotalelaka mpe ndenge yango ezalaki na ebandeli. Ekoki kokanisa ete biso eza na eloko mosusu akosala ya te taoka kobeta sete ntango nyonso na oyo ezali na ntina. Yango nde bongi na biso tosala, mpe nakoki koyebisa bino ntina nini, mpo na ete motu moko te akoki kosala yango
je lui connais assez bien. ngai nayebi makambo Et si malamu. je dis aujourd'hui en ce lieu So naza koloba lelo na que ce esika sont oyo bel et bien des compromis ezali qui nde sont faits par koyokana ya tout, bato même lorsque kosangisa les gens sangisa nde ekomi n'en ont koteya absolument bisika pas nyonso. conscience. Ata bato kutu bazali kokanisa ete bazosala yango na ndenge ya malamu, Admettre nani akoki qu'il kondima. existe des évangélistes, y compris de grands Ezali na évangélistes, bato oyo baza kopangisa sango ya minene, bango baza kokanisa ete comme des prédicateurs, des hommes de Dieu, tolokwame des laïcs, batei bato na ba ya Nzambe ata mpe qui oyo sont convaincus de basango to banani, servir correctement bango le Seigneur bazokanisa ete et de bazosalela solo proclamer la Nzambe, parole comme il se doit. bazosalela Nzambe na Eh bien, ndenge alors la ekoki. ligne directrice, Nzoka nde alors vient bakokanisa le ete ezali baza na nzela malamu. et cela se passe d'ailleurs de Kasi la même sikoyo soki manière otali yango partout dans le pays. mena On bisika applique nyonso na toujours mokili un autre critère, oyebi à ete savoir bazali son kozwa propre kaka critère. oyo ezali Son propre moboko critère. moko Et ce oyo ezali ndenge na bango ya propre kokanisa critère est une invention wana kondenge na personnelle. bango ya kokanisa yeba ete ezali ndenge nini oyo mutu ye moko nde asali biloko na ye, Dans le dessein de Dieu, yango ezali et dans le kati na plan de mwangu Dieu. na Nzambe te. Si nous sommes alors Soki déjà dans le biso royaume de Dieu, tozali alors kati na bokonzi ce na sont Nzambe, les critères ezali nde du royaume de ezali Dieu nde qui doivent être oyo appliqués. moboko oyo Et ya si bokonzi na nous Nzambe ebongi appartenons te à yango l'Église du ekoka Nouveau Testament, kokokisama. alors ce sont les Soki biso ozali na critères kondima de oyo l'Église ya du lingomba Nouveau oyo ya Testament sika qui doivent ebongi ete être tozala na appliqués. moboko On ne peut oyo pas juger en nzela oyo passant à côté de Dieu, ya lingomba ya ni koyoka na sika prêcher etieli biso en tokokende passant à mosika côté te na de Dieu, Nzambe mesurer to en passant à côté tokende de Dieu. Il koteyaka faut se kuna yo ozali confronter à mosika na Dieu. Nzambe, Et cela ebongi peut ete se yo produire otale na que là Nzambe, où l'on se confronte mpe makambo ezali à sa kokokisama parole. kaka À epai l'époque, bato bazali Martin Luther kotalela liloba avait na ye. d'ailleurs prononcé une parole merveilleuse Na au ntango sujet wana Martin Luther en alobaki na s'appuyant eloko sur moko 2 oyo Thessaloniciens ezali ya chapitre 2, motuya koloba kotalelaka où il de est écrit que Thessaloniciens cet chapitre 2 antichrist mpe ekomami ete s'élèvera au-dessus de tout. abe ete nkolo Yesu Kristo akosunga ye koleka na nyonso. Et puis Martin Luther écrit dans Mpe la Martin Luther préface akomi au prophète na Daniel, ebandeli ya aucun homme materne ya Daniel alobi ete motu moko te akoki kokende liboso na likolo na Nzambe mpe ake na mosika motu wana oyo ya lisumu, kasi ye akotelema likolo na Nzambe mpe lokola likomi yango ezali komonisa ye azali komimonisa ete ye azali likolo ya liloba oyo ekomi soni, mpe ye asangisi mpe mwa eloko mosusu ya mabe. Ceux qui ont un peu de dextérité manuelle, ceux qui sont manuels, ce n'est certes pas mon cas. Oyebi ete oyo bato bazali kosala makambo na maboko na yo eza na ndenge na ngai te. Oyebi ete oyo ezali se ete ntango yo ozali kobeta yango epe ekosimba kaka soki motu na yango ebebetami na liboso. Ntango yo ozali komona motu na yango etelemi, yeba ete eloko moko ekangami te. Nzokande eza na bato oyo na Nzambe oyo na ntango na bango bazwaki mwa kiteni ya liloba oyo ebonganaki ete etiama likolo na mindo na samba bashandelier. Paul azalaki koyeba eloko nini yabongaki asala mpe ayebaki mokumba nini Nzambe apesaki mpe azalaki koyeba yango ezali na eloko nini yango esengami. Yango ezali ete kosala ete na ntina ete lingomba oyo ya koyoka na sika bakoka kozala na kondima mpe malakisi oyo euti epai na Nzambe, kopesa yango nzela oyo euti epai na Nzambe. Na nzela nini makambo nyonso tu yango ebongi ete ekoka kotambola, na nzela na yango nyonso ebongi ete ekokisama. Nalingi kotanga na ntina na yango mwa likomi moko na 1 Timote mpe tokoloba yango vraiment na limemi ya nyonso tokoka koluka kokokisama moko makambo ezali koleka na lingomba oyo ya kala mpe na lite ya soki ya ndenge na ndenge ezalaki na ebandeli ya lingomba. Kotalelaka na 1 Timote na chapitre 4 na verset 6 Paul alobi akomi boye. 1 Timote chapitre 4 na verset 6, soki yo ozali kolakisa makambo oyo na bandeko,
yo okozala motei moko oyo bakonetola na nzela na Yesu Kristo mpo neti yo ozali kolia liloba oyo ya kondima mpe oyo ezali malakisi oyo ya solo oyo yo oyekolaki mpona ezala moboko moko na moko akoki kozongisa maloba mpe aloba ete moto azali kobika na kaka na lipa te me na maloba nyonso kasi soki oyo azali na maloba oyo na monoko na ye azali nanu te akoki ete akofungwa na liloba nyonso akokisa liloba nyonso pandima liloba nyonso yeba ete moto wana azali komikosa yo moko na ntina nango ebongi na biso nyonso tobongi ete totalela oyo liloba na Nzambe nyonso ekoka kozala nzela na biso mpe liloba oyo na kondima ezala bilei na biso yango nde elobami ete moto azali kobika kaka na lipa te. Matthieu 4 na verset 4 ezali koloba te ke awa ozwa ndambo awa azwa ndambo te ebongi ete oyo mesa nyonso to Nzambe abongisi maloba nyonso oyo Nzambe apesi biso soki ozali koteya yango na bandimi yo kozala oyo azali mosali moko bakonetola Yesu Kristo mpona ete Nzambe azali kosala na oyo ezali liloba ya kondima mpe oyo ya malakisi ya malamu yango nde ezali bilei oyo biso yango tozwi lokola nzela yango nde ezali na motuya bandeko na ngai bandeko basi mpe mibale bandeko balingami tokoka kozongela lelakisi oyo ya solo oyo malakisi oyo ya malamu yango nde ezali bilei yango nde ezali nzela oyo epesami biso na kati na eloba na Nzambe mpe alilendisi mosusu eyawa na verset 4 kasi yeba ete masese ya pambapamba oyo ezali kosepela na babasi oyo ya kala mpe toyebi ete biso tozali yango kati na biso te yobwaka makambo ya ndenge oyo ezali kosepelisa basi oyo ya mikolo kasi yo sepela ete ozala vraiment na bonzambe mpona ete baexercice oyo ya nzoto ezali nango na suka kasi oyo ezali bonzambe yango nde ezali na motuya na makambo nyonso mpona ete ezali komema katikati na yango oyo ezali elaka ya bomoi ya ntango oyo mpe ya bomoi oyo ezali koya awa etali elaka ezali kaka elaka moko ya mpona bomoi oyo te kasi oyo ezali elaka mpona seko na seko mpona ete lokola ngai nalobaka yango ntango nyonso ete Nzambe azali na suka te mpe mwango na ye ebongi ete ezala mwango ya seko na seko mpe na ntina na yango ye moko akotisi biso mpe akambi biso na mwango na oyo ya seko na seko mpona ete biso tokoka kozala na ye mpona seko na seko. Tala 6 epi verset 9 liloba yango ezali na bomoi mpe ezali na makoki soki liloba ezalaki na bonsomi te eloko nini ekokai kozala. Amen. Liloba mpe malola apesa ekolekama eloba na Nzambe ekotikala seko na seko boyebi ete na kotalelaka ntango ya Goodman oyo azalaki moto oyo atangi biblia mingi ye azalaki kondima te ke oyo ezali bamiracle ezali solo mpe oyo nyonso eleki mayele ya bato ye azalaki koboya yango yani ngai kosalela oyo Yesu azali kaka moto moko kaka ya pamba azozwa ye lokola kaka juif moko mpe motu lokola ya moto nyonso mpe ye azwaki likomi oyo ya Jean 19 na verset 5 okoki kozwa ndimbola nyonso oyo olingi katikati na Biblia mpe opesi yango makanisi na yo okokozwi passage ya Bible mpe yo bongoli yango oyo na ndenge ye na posa na yo moko awa nakoki koloba ete Kristo amonaki ete oyo ezali kozanga kondima yango nde eteyami kowuta na etumbelo mpe bato bazali koteya ntango bato paster bazali komata to bazali kokitaka na etumbelo otalaka uta 3 ans azoloba ete ngai nandimaka makambo wana nyonso nyo wana te
tous cette histoire. Vous l'avez vu dans les magazines. C'était là la semence tina ba journée na bangwane zalaki momboto ya bato oyo batiaki katikati ya bato wazalaki mutamayele mazalaki ata na libiki moko te na nzambe azalaki na boyoka na ta moko te na nzambe azalaki na oyoyo emoniseli ayebaki yango te bango batondisa mingi na kozanga boyebi ezali kaka na nzela ya nani oyo nzambe alobi nde akoki koloba na ntina na nkolo ezali kaka soki nzambe alobi nde maloba nde ezali kati na monoko na biso mpe wana biso toyi kobondela lokola oyo alobaki ete tika ngai nalobaka ntango nyonso mpe ntango ngai nazali kofungola monoko na ngai na esengo lolenge ke yango ezali kosepelisa nkolo biso tozali komona ete awa ndenge nini biso tokoki kotambola mpona ete osalaki ete kondima oyoyo liloba oyo akondima ekozala bilei na yo wana ezali ya motu ezali malakisi oyo ya malamu bate oyo ekoki ezali kaka te kote ya bato bayiba ete ntango bato bakomi bandima wana basali libiki na nzambe ete bango babotami bato na sika ete bakomi bato na nkolo ebonge ete bango bakoka kolakisa masolosolo kokokana na biblia yango nde ezali oyo eloko ya motuya na katikati ya mateya ete lakisio ya solo ekoka koteyama na 2 Timothée chapitre 3 tokotanga mpe likomi moko ya ndenge wana. 2 Timothée chapitre 3 na verset 10. Kasi yo ozwaki lokola lelakisi oyo ezali mateya na ngai ndenge ndenga natamboli mpe makasi na ngai bolingo na ngai motema molami na ngai ye azalaki oyo azalaki lolenge bato bakwai kobika mpe Paul alobi ete bozwa ndenge ya kobika lokola ngai moko nazali kolanda Kristo mpona ete ndenge azalaki kobika eza ndenge ya Kristo ati nango azalaki koloba ete bolanda ngai lokola oyo azali lelakisi bomoi na ye mpe misala na ye mateya na ye yango ezalaki kopesa vraiment ndimbola moko malamu mpe ezalaki na motuya ti ntango na biso oyo yo oyokaki mateya na ngai mpe bateli miso bakoki koloba yango na bangomba nyonso kasi ya solo ezali te bango nyonso bazwi lilakisi lokola epesamelaki na Paul na nzela ya emoniseli ya Yesu Kristo. Bandeko na ngai nakoki kotanga makanisi ya bato te kasi tokoki koyeba ete motu akoki kokanisa ete ezali na motuya eske yango ezali na ntina mpona kotiaka kaka mokolo to na oyo etali liloba nga na koloba ezali ndenge wana parceke na lolenge ete satana abongoli liloba mpe ti lelo oyo azali ti lelo oyo kobongola liloba nzambe nde asololaki yango nde ezalaki oyo ezalaki ya motuya ekomaki mobeko kasi moyini aye akotisi katikati kokozanga kondima aye wana ete nzambe nde alobi mpe abandi koloba na baoyo ezali banzete ezalaki wana kolongwa moko atiango makambo ebele kasi yabongolaki makambo uta ebandeli bazali kotala bato bakoti katikati na Bible mpe bazali kotalaka kolukaka bokoki koluka yango na Genèse 3 bokomona yango oyo nzambe alobaki na Genèse te mpe soki otali na oyo ezali Genèse 3 ebongi ete kozwa vrema na bokebi oyo ezali motuna na nzambe mpe na liloba na ye kasi mangombe eyaki nini babongoli kaka na moke kaka eloba na nzambe nzambe alobaki ete bokolia banzete nyonso kasi oyo wana kasi mo enemi ayaki alobi ete nzambe alobaki bokolia banzete nyonso te
omoni wana deja mbongola ezalaki nzambe alobaki nzete moko me ye akomi banzete nyonso ezali kaka koyoka kaka te me bonge te yo koka koyoka soki lite wana bakopesa yo yango ezali solo mpe yango ezali na ndimbola malamu. Même lorsque le Seigneur Jésus a dit, wana bayaki komekai na ennemi pendant 40 jours kuna na désert pe alobaki eti ekomami pe kola zongisaki yango pe ekomami lisusu yo komeka nkolo nzambe na yo te. Amen. Moïna koye koteya koto ya kabimisaka pe basitation na ndenge na ye kotanga ba me ye azali kobimisa bakomi ope azali kopesa yango ndimbola na ndenge na ye mpona bato oyo bazali koyoka bamema na libebi ebonge te oyo ebonge te oyo etali bosembo na liloba na nzambe ebonge te tikala kaka ndenge ezalaki na ebandeli mpe ezwa esika na mitema na biso mpe tokoka kobika oyo ezali nguya nyonso. Na Romains 1 verset 18 tokuna mpe tomoni oyo lilakisi moko ya malamu mpe ndenge nini makambo ezali kozonga kolakisa totayelaka mpe na verset 17 Romains 1 na verset 18 totanga biso elongo. Romains chapitre 1 na verset 18 tala oyo yango ekomami mpona ete kanda na nzambe ezali komonana kouta lola kotalelaka bato oyo nyonso oyo ya mabe mpe oyo ezali kozanga bosembo ya bato oyo bazali kokanga oyo solo na katikati ya boloko na oyo etali mabe mawana bato bazali kozwa liloba na nzambe bazali kobomba yango na ndenge moko ya mabe mpe bango baza kolinga te ilobe koya komimonisa oyo ezali bosolo ya liloba na nzambe esengami ete yango ekoka kotiama na mindo sambo de chandelier na tina ete oyo ezali molili ekoka kokende mosika mpe tomona nzela nini biso ezali kokende mpe molimo ezali koloba yango kotayelaka mpe na oyo etali Romains chapitre 1 na verset 16 et 17 mpe verset wana oyo biso tomesani na yango na verset 7 bete ngai nazali na soni ya sango malamu te yango ezali nguya moko ya nzambe oyo ezali kobikisa kotayelaka bayuda ya liboso nsima bagreke mpe yoka oyo ezali kolandana mpona ete bosembo na nzambe yango emonisami na nzela ya kondima mpe kati na kondima lokola yango ekomami bato na ya sembo bango bakobika na nzela na kondima Habakuku 2 na verset 4. Na nsima na yango soki totangi susu na mbala moko totanga yango na pwasi na verset 18 mpona ete kanda na nzambe ezali komonisama na bato nyonso ya mabe mpe bato oyo bazali kobomba solo katikati no ezangi sembo oyo ezali solo yango ezali komimonisama mpe yango ezali kosempose kasi na ntango nyonso bato babongoli yango ntango oyo ezali solo ezalaki komonisama yeba ete ezalaki mpe bato bazali kobima mpe mpona koluka kobomba oyo ezali makambo oyo nzambe azalaki kopesa na ebandeli mpe nzambe afungolaki mpe makambo na euta mpe ebandeli na nyonso lokola biso tolobaki yango na pole ndenge ezali koya pole ezali kaka koya malembe mpe komata kaka boyebi mpe ezali koya mpe tikokoma na mozindo na yango ezali lolenge moko koleka na ntango na biso ezala kuna ntango ebingomba ebandaki to na kolambusama mangomba nyonso nzambe abandaki kotonga eloko na ye na ndenge moko kobandele ya malamu kotala te oyo bazalaki kaka te bakangami me oyo bazalaki kotambola na ndenge moko ya molimo ezali mpe lolenge moko na ntango na biso ezali kaka koyeba ete mwa moke moko oyo etikali na mangomba nyonso oyo ebimi na bamangomba nyonso to ezali kobima na oyo ezali baboloko ya molimo mpe bango bazali kolanda liloba na nzambe na bosomi nyonso mpe na esengo na ntina na yango
kanda na nzambe kokweya nyonso likolo na baoyo bali kobomba na oyo ezali solo na nzela na makanisi na bango ya mabe. Biso ebongi toloba yango oyo ezali solo ya Biblia mpe oyo etali lobiko na makambo na yango nyonso ngete yango etatolama na solo. Esengo na mutu oyo azali koyoka sango oyo ya solo ya nzambe mpe aza kotika tete bakoka lisusu komisa ye mowumbu kasi azali kobika oyo ezali bosomi ya molimo kati na liloba na nzambe. Tokolela komami ete soki mwana akangoli yo ozali vraiment oyo akomi mokangola ebongete oyo akobelela ye kotalelaka liloba oyo ezali na psaume 11 oyo psaume 2 boyeba mpe lisusu kuna mpe lisusu sango malamu ezali kolobeta oyo alingi ete bakoka akobika alobaka te tata sali sunga ngai mebongete abelela mwana na nzambe mpo nde na nzela na ye nde lobiko na biso mpe lesiko na biso yango nde tozwi yango na yebele kuna mpe na verset 11 na 12 psaume 2 na verset 11 et 12 bosalela nkolo na kobanga nyonso kuna na kondima na kala babi yawe salela yawe na kobanga bepusana pemene na kobanga boyamba mwana na tina ete yakoka kosilika epe bino bokoka kobeba na banzela na bino mpo nete kanda na ye yango ekomaka pembeni esengo oyo bazali kozwa kobombame na bango na kati na ye. Omoni ndeko Rusi alobaki yango na ebandeli ezali na se oyo ezali na kombo mosusu to epesameli bato na nzela nango bakoka kobikisama soki kaka te kombo na Yesu. Amen. Mpe oyo azali kondimela mwana na Nzambe ye azali na bomoi na seko oyo azali kondimela ye te ye azali na bomoi na seko te. Boni makomi oyo ya Biblia toki kotanga na tina makambo oyo so totangi na Romains chapitre 3 wana mpe ezali bitei moko mpe ya malamu. Romains chapitre 3 na verset 26 oyo ezali kozongisela biso makanisi ya Nzambe ezali koloba bo yango emonisami na bosembo na ye na ntango na biso na tina akoka komimonisa ye moko azali sembo mpe ye akoka kotatola ete ye azali sembo oyo nyonso ye azali na kondima kati na Yesu. Tozali komona awa bosembo nini yango ezali kuna nde komami ete solo yango ezali kobombama na nzela oyo ezangi bosolo yango ezali ete awa ezali na bosomi oyo ya Nzambe. Nzambe ye moko alingaki ete atikala kaka sembo na ntina yango katikati na Kristo ye abongisaki oyo nyonso ezalaki ya mbeba ye atiaki mokumba moko te likolo na biso mpe ye atiaki yango liboso na biye atie biso liboso na ye lokola nanu tosala ata mbeba moko te ye asakokisaki oyo ezali bokeseni po alobaki ete Nzambe nanga mpo na nini otiki ngai mpe wana mpe koyeba ete biso mpe tokoganga ete Nzambe yo ozongisi biso na boyokani na yo moko mpona ete Nzambe azalaki kati na Kristo mpe azali kozongisa boyokani na ye na mokili na ye yango nde biso ezali kotatola sango malamu oyo ezali kowuta na mitema ezali molimbo na Nzambe. Amen. Yesu ye nde azali nzela moko oyo azali solo mpe bomoi moto aluka nzela mosusu te ezali kaka nzela moko oyo ekokisami mpe biso tokutani na nzela yango kaka moko wana tozongisaka matondi na Nzambe mpona na ntina na yango. Lisusu likomi moko na mosakoli Ezayi na chapitre 28 oyo mpe toyebi yango mingi na oyo ezali kimia na Nzambe na makambo mosusu mpe makambo ebele oyo elobameli biso awa ngai nazali kotanga kotalaka Ezayi 28 verset 16 na 17
mpe ntango mosusu oyo ezali kiteni ya suka ya verset 15. Nous avons fait du mensonge notre biso tosali mena oyo ezali lokuta ekomi epai nini biso tovandi. Esaïe 28 na verset 15. biso tosali na oyo ya lokuta oyo tosali oyo ezali lokuta epai biso tozali kopema mpe biso tobombami na oyo ezali lokuta. Atina yango Nkolo Nzambe alobi boye boyoka ngai azali kotia na libanga moko ezali ya motuya oyo yango vraiment ekangami makasi. Moto nyonso azali kondima ya koyokisa masoni te. Amen. Oyo ezali loba nini ya bule mpe nakoki koloba yango awa yazalaki na libanga moko te ndenge ya bamisusu me elobi ete biso nyonso tu tozali mpe mabanga mpe totongami mpona kokokisa oyo ezali etongeli ya Nzambe mpona tokoka kosala na ntina oyo ezali o basakrifisi moko ya malamu. Me awa ezali ete oyo ezali libanga ya ebandeli mpe libanga oyo na suka mpe yango mpe ezali susu oyo ya ebandeli mpe ya suka oyo abandaki mpe yenda kosukisa yango akomema yango ntina mokili ntango ye moko abongisami. Tokomi na ntango oyo basakoli oyo ya Biblia ezali kokokisama na miso na biso oyo ezali lokumu Nzambe apesi biso oyo ngolu nini Nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na ye tokoka kokumisameka mpe tozongiselaki matondi mpona sasa ipi tozongi na verset 17 mpe ngai nalingi totiango vraiment na moboko mpe awa alobi ete oyo ezali sembo oyo ozwa yango lokola nzela mpe kosala oyo ezali sembo ekoka ndenge nini yo ozali tie moboko na yo mpe oyo ezali kondima ekomonisa oyo nyonso to ezali lokuta ebongo ete Nzambe na nzela liloba na ye akoka kotalelaka ete alakisa biso bandako nyonso etongami na nzela ya lokuta mpe bango bazokanisa ete bango babombami na katikati ya solo me kasi babombami nde na lokuta kasi nyonso ekokani na liloba na Nzambe te ata botongi yango malamu ndenge nini yeba ete ezali epai nini oyo batolo ebombi batu ezali ya lokuta mpe bonge ete bakoka kolongola yango yeba te Psaume 91 na verset 1 oyo abombami na se ya mapapu oyo azali na nguya nyonso yango nde ezali na motuya yango nde ezali na botu alobi ete ngai na kosala ete oyo ezali bonsomi ekoka kozala nzela na ngai mpe epai nini bomekemi na ngai ezali liloba na Nzambe ezali nini mpona ete bato bakoka kososola ebonge ete kondi kobanga ekoka kokota mpona kopikola oyo nyonso ezali oya lokuta yeba ete oyo ezali mai monene yango ekolongola nyonso otu ya mbeba na verset 17 tika ete liloba na Nzambe ekoka kosopana yango ekita na nguya moko ya makasi na nguya moko ya monene lokola Paul alobaki yango na ntina ete biso tokoka kolongola oyo ezali kotelemela boyebi ya Kristo mpe tokoka kokweyisa oyo bandako minene ya moyini oyo asali na kombo ya nkolo na biso kolo na biso oyo ezali esika nini bato babombami na lokuta bango nyonso bakotelema liboso na Nzambe te. Yesu alobaki ngai moko na kotonga lingomba na ngai alobaki te ete toki ba 312 banzambi Nzambe oyo etondi mpe basangani na boyokani moko babengi conseil ecuménique kasi yali Yesu nde azali kotonga lingomba na esika nyonso te epai nyonso te to na mabele kasi lipa na ye moko azali oyo libanga ya moboku lokolo elakisamaki Petelo na ngolu na ye kotala na Esaïe 28 na verset 16 nazali kotia moboko oyo ezali libanga moko oyo ya makasi nazali kobongola liloba te ntango nazali koloba ete oyo ezali vraiment libanga oyo ezali
ya makasi etongami ete baoyo nyonso to balendisami likolo na bango mpe batongami. Ye moko alobaki ete likolo ya libanga oyo ngai na kotonga lingomba na ngai mpe kuko ya moyini ekoki kotelemela yango te. Oyo ezali solo ete Nzambe apesa biso kaka ngolu na ntina ete tokoka kokota na kati ya elendisi oyo na kotonga oyo na ntina ete biso tokoka kotongama mpe ya koakoza biso na se ya kobombama na ye moko akozala oyo atongi mpona kobatela biso mpe ya bonge ete alongola nyonso oyo ezali ya ntina te na ntina ete bato bakoka koyeba ete bango bakosamaki na nzela ya molimo mpe bazalaki mosika na oyo ezali pole lokwa bazalaki koloba ete bamemami na kati ya bwato bakanisaki bango bazalaki katikati na kobombama kasi yeba ete mbeba nde kokwea likolo ya makambo ya lokuta oyo mpe bazali mosika na lobiko bango nde bakozala kaka oyo bazali kati na liloba na lobiko bango bakozala bakobombama na mapapu na nkolo. Ezali ete bandako oyo bato batongi na ndenge na bango oyo yokanisi te yozali na kobombama kasi ezali kaka ntango oyo biso tovandi na oyo ezali na mapapu ya Nzambe oyo na nguya nyonso na nzela na ye libanga ya liboso yango nde etongamaki. Bibelo beto azali kondimela ye akoyokisa masoni te yana nde ezali moboko ye apesi biso nzelo ye moko alakisi biso ete sembo ekoka ezali pai nini biso tozali komeka nyonso mpe mpola bi ete baoyo na nzela bazali kotelemela liloba bayebi ete na nkombo na nkolo oyo nyonso bazali kolakisa bato makambo ebele kasi yango ekokisami na liloba na Nzambe te mpe bazali mosika na liloba na Nzambe. Ebongi na biso tozonga kondima solo tondima lokola elikoma elobi wana tokoyokisa masoni te wana biso tokotongama likolo na libanga oyo na moboko tika ete lole efungwama mai monene ekoka kokita mpe etondisa biso mpe biso tokoka kowumela na nzela na ngolu mpona biso tongami na nzela ya mabele ya kolemba te kasi totongami likolo ya mabanga oyo ya libango ya makasi yango nde ezali na motu ya bandeko. Ebongi na biso toyoka toyeba yango ebongi na biso toyeba ete ezali kaka ndenge wana mpe ezali lolenge wana ntango tozali kondima koka na Biblia mpe biso tozali kotika ete tomemama na nzela ya liloba lokola yango elobami ete libanga moko ya moboko epesami kuna na Sion oyo libanga oyo emekami oyo ya motuya me na ntango wana toyeba ete bato bazali kotonga bazwaki libango babwakisi yango ete eloko nini misala na bango ememeli bango yango esalaki eta eloko moko te. Nzoka nde bango batongaki na oyo ezali bandako ya lokuta mpe bakanisaki ete bango bato babombami me Nzambe akweyisi yango nyonso mpe ye moko atatoli oyo ya solo. Amen. Oyo nyonso bantoma bazalaki koloba mpe oyo basakoli bango Nzambe atindaki bango nde bazali kotata oyo ezali solo na miso na ye mpe yango nde ezali oyo nzela azali kolakisa ezali kaka epai na ye Nzambe amonisi emoniseli ya Yesu Kristo kuna nde ekolakisa epai nini Yesu Kristo azali kasi oyo ezali ya lokuta bango batongisi bandako na bango bakanisi ete bato nde batongi yango kokanisa te oyo bato oyo nyonso bato basali ezali nde libombami ya malamu te ezali kaka Nzambe azali alobi na liloba nde yango ezali amen mpe ezali kobika seko na seko mpe biso ezali katikati na liloba wana mpe biso tongami na Yesu Kristo oyo azali libanga na moboko oyo ya motuya na ntina yango oyo ezali koyebama kaka na nzela kaka ya emoniseli ezali kaka na nzela ya emoniseli
biso tozali kokota kati na ye na emoniseli ya molimo santo oyo epesameli biso na nzela na Nzambe na nzela na ngolu. Tokoka kokota na bukuse. Nzambe azalaka kaka na lingomba moko na se oyo utabanda kala utabandaka batanya ata 2000 ans mpe na pembeni na lingomba wana ezali na banzela ya ndenge na ndenge oyo ekomi kobongisama bakomite oyo ya bakatholike baorthodoxe ya basyrien makambo ebele bango bakomi ebele lisusu koleka ya balithérienne bakalviniste makambo ebele binzambe ebele kaka ezali kobotama kasi kotalelaka na oyo nyonso wana Nzambe atongi lingomba na ye mpe Nzambe ayebi oyo ayebango kaka bakoyoka liloba na ye mpe bazozwa yango na mutuya. Pour ne pas périr lorsque le toit protecteur du mensonge s'effondrera. Ebongo ete bokende musika na bandako oyo mpona ete ntango batole yango ekokita ekokweyisama oyeba ete na ntango aboyoki koyeya Yesu Kristu nyonso tu ekokweya kozala kaka Yesu Kristu ye moko nde akozala moboko kambe ete ngai na kosala ete oyo ezali sembo ekoka kozala oyo ya solo mpe yeba ete oyo mai bambula makasi ekomema oyo nyonso tu kotonga ya libebi ya bato. Paul azali koloba lisusu na oyo etali ekomi oyo na Corinthiens okoka meme na Esaïe 18 na Esaïe 12 abi ete tala epai nini awa nazali kopesa bino esika ya kopema bozwa esika bopesa na baoyo bandimi abi ete bokoka kovanda na esika oyo ya kimia kasi bango balingaki koyoka te. Omoni yango ezali kaka te ya koyoka litei na ndenge moko oyo nzembo to ezali kobeta ebongo ete Nzambe afungola eloko moko katikati na yo mpona ete biso tokoka kobelela ye. Ezayi atatoli yango alobi ete bazali na miso bazali koyoka te miso bazali komona te mpe mitema na bango ekomi ekenzi. Moto oyo Nzambe azali kosolola ye nde azali na oyo ebombami na oyo ezali nguba na ye mpe ye azali komona elili na ya nkolo pembeni na ye. Esengo na moto oyo azali mosika na bantoma oyo ya lokuta na kotongama na baoyo ya bato ya lokuta kasi bionge na biso tokuta na kati na lingomba oyo ya Nzambe na bomoi oyo ezali efungo ebali nguba ya oyo ya solo mpe na nzela na yango libanga oyo ya moboko ekoki koningana te wana ezali Yesu Kristu nkolo na biso etine na ntina na yango litatoli oyo ya liloba yango ezali solo. Nani alingi kokota akoka kovanda na ndako moko batongi yango kaka likolo na lokuta yeba ete nyonso tu ekokweya kotalelaka mokana na ebele oyo ekomama ete ngai nakoningisa lisusu lola pese mpe baoyo nyonso oyo ekobukana to ekopanzana yango ekokokisama bokoka komitungisama te. Kotalelaka binzambe nyonso mpe babinzambe nyonso to baope bango aza kobonga matonga ya oyo bazali bansomi ebeza kaka lilo kaka lingoma na Nzambe nde ekoumela eza kaka kati na ye nde biso tozali na kobombama biso tokoki kotya esika elikya na biso na makambo wana ya pamba te kasi kati na biso tozali komema oyo ezali elikya oyo ya solo oyo ezali komema te na komosoni me wana ezali te tokoka komona bokokisami na oyo nyonso biso tondimi mpe biso tondimi lokola likomi elobi mpe tondimi lisusu na liloba oyo epesameli biso ma ete pesa kimia na baoyo balembi
Esaïe Un poète 28. qui chante, Yebete il y nkolo a un repos pour moyembe le moko azali koloba ete ezali na pauvre et bopemi moko mpona baoyo bazali bobola baoyo bandimi dans les blessures et les blessures de l'agneau de Dieu. na nzela ya Toute mapipi na douleur est nkolo apaisée. yeba ete C'est mitema là na biso que tu epemi trouves le ezali repos nde kuna en tokozwa Dieu. kimia kati C'est na là nzambe que tu te reposes de ezali tes nde kuna propres biso œuvres. ezali Alors kopema tu na n'as plus misala na besoin de biso faire nyonso ceci ni yo cela. eza na posa Comme l'a kosala dit eloko notre moko frère solo bien-aimé lors de cette songolo te brève conversation. lokola ndeko moko Alors on alobaki n'a na biso plus besoin bokuse oyo extérieurement de mpe faire alobaki ceci ou ete cela toza na par matina so te soi-même. ya kosala eloko Non. moko na makasi Alors na on se biso repose ebongi na biso en tozokɔta ce na que bopemi Dieu a na oyo accompli pour nzambe nous ye en moko Christ. abongisi kati na biso kati Et na nous krist trouvons le repos mpe biso wana loin de tokozwa toutes bopemi nos na biso propres œuvres. na Car oyo etali voici misala ce na que biso je veux vous dire. mpo etala Celui oyo qui nakoki voudrait koyebisa être bino sauvé par ses propres baoyo œuvres balingi sera kozwa encore bikisama occupé na le makasi dernier na jour bango avant moko l'enlèvement. yeba Il ete n'aura pas bako achevé son œuvre. ntango nkolo akoya Mais akosukisama na celui qui bango te repose, kasi oyo azali kopema dans l'œuvre de Dieu, kati na dans mosala na l'œuvre de nzambe rédemption kaka na accomplie mosala à Golgotha, oyo ya lisiko trouve ye le moko repos akokisaki na en golgota Dieu. kuna nde akozwa Il kimia reçoit na la nzambe paix ya kozwa avec kimia Dieu, na nzambe comme nous le chante lokola ezali un bokoyemba cantique, quand la paix loyembo avec moko Dieu na kati na kimia na imprègne nzambe mon âme, alors le mpona nde cœur exulte et se molimo réjouit na ngai aujourd'hui. ezali En kosepela ce lieu, ezali kaka na nous esika pouvons wana expérimenter biso Dieu, tokoki kobika nzambe que tous les habits du mensonge soient kokende démolis, mosika na oyo nyonso afin que ezali les bandako hommes oyo puissent ya sortir lokuta libres bato basali et yango être ekopanzana édifiés mpona ete sur bato na nzambe bakoka kobima fondement bazwa bosomi inébranlable mpe sur bakoka la pierre kotongama angulaire na oyo ezali qu'est moboko Jésus-Christ, oyo notre ezali Seigneur. Comme il a libanga na été dit ebandeli ici, yesu telle kristo est la ligne lokola droite. yango ekomami wana nde ezali Ésaïe nzela na 28, biso 16. Esaïe Je 28 na mettrai la loi verset pour 16 ligne droite abe et la ete natie justice pour bosembo balance. Nous ye nde avons ezali lu nzela na tout ye à oyo l'heure dans tokolanda Romains 3 mpe que totango Dieu na lui-même barome 3 ete nzambe est ye et reste moko juste ye nde et que azali quiconque sembo il a justifié oyo nyonso ye asikoli est justifié. ye mpe Et asikolami personne ne doit remettre cela moto en moko cause, akoki mais kozongisa yango l'accepter lisusu te tel qu'elle, en faire l'expérience, y croire et trouver la paix en Dieu. ezali kaka ndenge tokosala libiki mpe tokozwa kimia na nzambe aujourd'hui bandeko na nga pour bondima toi, yango lelo tout mpona yo personnellement. mpona yo ye Et omei dis, Seigneur, mpe loba ete nkolo moi aussi j'ai ngai mpe encore essayé lisusu ceci et cela. namekaki na Je makasi na pensais ngai ainsi, quoi que ce soit, nakanisaki ete ekozala soki ndenge te nini plaît d'une manière ou d'une autre. nazala pembeni na yo na Accorde-moi la lolenge nini grâce nkolo opesa ngai de ngolu reconnaître nakoya aujourd'hui kososola lelo oyo que ce n'est qu'en celui ezali en kaka qui repose na oyo oyo epai nini ton bon bopemi plaisir, ezali que je suis bopemi oyo moi-même ezali ya sengo na ya yo agréable nga moko à mpe tes nakomi yeux. Matthieu oyo 3, azali bosomi na celui-ci miso est mon na fils yo bien-aimé, na Matthieu en 3 qui oyo j'ai mis azali toute ma mwana na joie. ngai ya J'ai likinda trouvé tout mon bon na plaisir. kati na ye Matthieu 17, natieko celui-ci bolingo na est mon ngai fils nyonso bien-aimé, en qui j'ai mis oyo toute mon ezali en qui mwana j'ai na trouvé ngai na tout nzela mon nini plaisir. C'est nakoti lui que vous devez nakomi écouter. namoni bozwi Ce na n'est bolamu na que ngai sur nyonso ceux na nzela na qui ye sont nde ebongi ete en Christ tokoka que kovanda reposera ezali kaka le baoyo bon bazali plaisir kati de na kristo Dieu. oyo bakomona Puisse-t-il oyo esengo advenir oyo ya que nous nzambe devenions véritablement ebongi ete croyants, tokóma ma que nous bandimi soyons édifiés, tokoka que par le kolendisama Saint-Esprit, na nzela ya nous soyons molimo baptisés mosantu en un seul mpe tokoka corps, kozwa libatisi na en un nzela ya organisme moko vivant, kaka tokoka à kaka oyo la ezali disposition, nzoto moko qui se tient à la disposition de Dieu, un oyo organisme etelemi vivant liboso qui na se tient nzambe à la disposition de Dieu. oyo Que le nzoto moko Seigneur nous etelemi bénisse liboso tous, na qu'il nous nzambe fasse grandir de nzambe plus en plus apambosela sa parole biso en nyonso nous, mpe qu'il nous akolisa accorde liloba ne la katikati na grâce biso de la apesa prendre biso comme ngolu pour ligne directrice yango koya et konzela ntina balance na biso comme norme de mpe toutes yango nde choses. koya kozwa Et moboko alors nous mpona ferons makambo nyonso l'expérience ezali que le kaka na lolenge Seigneur wana biso est tokosala avec libiko nous, koyeba comme ete il nkolo azali na était avec biso nos pères, lokola ye azalaki et na qu'il batata nous na biso bénisse ete ye maintenant apambola biso à sasa la yipi fin, na comme suka il a lokola béni lokola ye au apambolaki commencement. na À ebandeli lui, le Dieu vivant, na ye nde soit nzambe na louange bomoi et honneur, gloire lokumu et masanzoli nkembo adoration, mpe maintenant et pour konetolama l'éternité. mpo na Amen. sasa ye mpe libela na libela amen Précieux anneau de Dieu, nous mwana venons mpate à oyo na toi, bule toye epai na yo notre yo Rédempteur. nde ezali lisiko na biso Tu ne nous as pas rachetés yo avec de l'or ou de l'argent, osombi biso te na wolo to mais na mbongo avec kasi ton
na makila na yo oyo ya motuya oyo mpe ya bule biso tozali baoyo ya yo tozali baoyo ya yo okolo molingami tika ete ngolu no elanda na biso yo mwana na nzambe okende mosika na biso te ntango yo ozalaki na se oyo bato bazalaki koganga mwana na Dawidi yokela ngai mawa lelo mpe biso tozali koganga mwana na nzambe yokela biso mawa amen biso tolingi kobanga yo biso tolingi kopusana pembeni okoyamba yo lokola ekomami na ntina ete ekomami ete yamba mwana mpona ete akoka kosilika te kolo yo yamba bango nkolo epai na yo wande lobiko ekoya wana mpe bolimbisi ekoya mpe nyonso ekoya mpe wana kanda na nzambe kokita wana nde oyo ezali kanda nyonso ekosuka oyo mwana mpate ya motuya yo memaki mikuma na biso kanda nyonso tu ekoyaki likolo na masumu kozanga kondima na biso nyonso tu yo memaki yo memaki oyo nyonso ya likanda na nzambe mpe mobeko ezalaki kokweyisa kaka na mbeba konyokola yango elobi ete oyo nani atikali na kanda na nzambe kozala likolo na ye kasi kati na Kristo oyo eza kanda oyo nyonso elongwami amen mwana na nzambe Yesu Kristo yo mobikisi na biso kolo na biso tondimi yo biso toyambi yo biso ningi kobanga yo kosimba yo na koyamba na maboko na biso oyaka nkolo tondimi oyo ya kati na biso ozala moyei malamu limbisa nyonso nkolo oyo mabunga na biso masumu na biso nyonso bozanga nkolo sembo na biso kokwea na biso nyonso nkolo sukola biso na makilo ya bule ya Yesu na katikati ya mai oyo lizibo monene ezali kopetela ya ngolu ezali kaka na yo nkolo kaka nazongisi bomoi na ngai sasa ipi mpe mpo na libela nazali oyo ya yo tika ete moko na moko akoka kosolo ya loba oyo na nzambe na ye mpe aloba na ye towana mpe tokoka koyemba oyo ezali eteni ya nzembo ete sukola ngai na makila na Yesu. Lave-moi dans le précieux sang de Jésus, dans le flot purificateur de la grâce. Seigneur, c'est à toi seul que je veux consacrer ma vie maintenant et pour olo ezali na yo nde nazali kopesa boyi na ngai sukola ngai na makila oyo ya bule ya Yesu na liziba monene oyo ezali kosukola biso na nzela na ngolu kolo ezali kaka na yo moko ngai napesi bomoi na ngai sasa yipi mpo na seko nazali oyo ya yo boloba bino nyonso amen na ntina na yango.